Bomesana Kolanda FM Mag partout bisika nyoso bozwami Kinshasa Brazzaville na azali ne sengo ko ya lisusu liboso na mino pona ko pesa bino basango ya mokolo ya lelo. Botika to fungola basango na biso na discours ya chef de l'État o azalaki liboso ya congrès azalaki réuni ba sénateur pe ba député Tolanda. Si donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Au cours de mon discours sur l'état de la nation de décembre 2021, j'avais attiré votre attention sur les préalables pour la tenue des prochaines élections. Je m'étais solennellement engagé et j'avais sollicité l'engagement de tous pour des élections que nous voulons inclusives, transparentes et crédibles. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Nini ezali koleka na kati ya Assemblée provinciale entre honorable Mike Mukebai na ministre provincial na charge ya finance. To on a plus de détails na élément oyo. Likamboni nezali koleka na ensemble provincial ya Kinshasa o ezali ko ressembler lokola ezali kaka gangsterisme tope kikulu na kati ya ensemble provincial. Honorable Marc Mukebai Oyo a initié motion de défiance contre ministre provincial des Finances, action Oyo initiée après qu'on introduire question orale avec débat pour na ministre à s'exprimer na otali utilisation de fonds Oyo qui décaissé par le gouvernement central. Montant il y a 2,650 millions pour na assainissement ya ville Oyo qui déjà boudé entre-temps. Ville azali ko demeurer kaka sale, c'est-à-dire ville azaka Soto contre ba attente nyonso président ya APK Sadi Assemblée provinciale Godem Poyi a invité qui ministre à se présenter devant ba Eli vendredi au 9 décembre 2022 na 10h. Kokamwa na suka ya plénière ya jeudi Godem Poyi azalaki kotanga et par rapporteur correspondance moko ya ministre provincial au réservation ya copie nango ekomela ki Mike Mukebai te oza initiateur ya action oyo lokola ya contrôle parlementaire lettre yango e komama ki epa ya ministre provincial de finance ozali koloba que azan empêché parce que azan na mission na Lubumbashi. Moko kaka o wapi député provincial azali ko détenir copie pe mosusu pa yo pasala ki ko invité ministre à se présenter devant plénière et puis député à dynamique Ngobila nde azali ko intervenir par motion pour na koluka ko qualifier incidentiel ordre information oyo na violation ba règlement et organe délibérant na suite ya motion o wapi Godem Poyi azali ko annuler motion ya Mike Mukebai na kati ya plénière. Et il a qu'ici procédure ni nezali ko s'interroger et li ya lingwa Mike Mukebai. Eli ko laksaki Godem Poyi azali ko protéger ministre provincial alors que Eli ya lingwa alinga ki que bakinois bazala informer na otali décaissement ya ba fonds pe utilisation na yango. A sepelisa ba congolais pe monde entier na art pe musique na ye ici a yebana na niwana mamu national Tchala mwana zongisaki molimo na epa ya Kolonzambe tona na ba détail na élément oyo. Musicienne congolaise Tchala Mwana azongisaki molimo na ye pa ya Kolonzambe na matinée ya samedi 10 décembre 2022 na Kinshasa, capitale République démocratique du Congo. Tchala Mwana mamu national au babengi maire de la nation à partir ya ba année 2000 abandaki ko assurer ba production ya musique na ye à partir ya ba année 2009 production o abanda yango ko banda bomwana abanda ko prester lokola musicienne notamment encadreur ya moko ya bayembi ya binene o bayebani lokola MG30 Jos Diena Lula Chanda pe Boss Bosombo pona kotanga kaka ba o wana abotami na Katanga
na kati ya discographie na ye ba mélodie eza inoubliable na kati ya mito ya ba congolais oye pesa ba edification pe talisa lolenge kani etongola musique ya Congo pona ba grand nombre ya ba production musicale ezali koyebake Tchala Mwana ayemba banzembo lokola Mbanda, Matière, Kami, Nasina Bali, Pempokolo, Divine P Antidote, Munanga, Bidoya, The Best of Tchala Mwana, Yombo, Elako, Ntambwe, Mutwashi, Kacha, Waya, Pika Pende, Malu. Malu katonda bakole, kutonda nkumba kutonda nibalela, kutonda ntonto jiwanyinga la pangaji. Ujika ine malu ele munu mulwe. Dinanga, Chanza, Mamu National, volume 1, pe volume 2, Chinkuna, pe banzembo mosusu. Na Oitali, Mwangonga alekisa na kati ya politique, esengi koyebake na 1997, azongi awa na mabele ya République démocratique du Congo, après kofanda plus de vingtaine années o alekisaki na engumba ya Paris, Tchala Mwana ami pesi na kati ya politique pona koepole to kotindika Laurent Désiré Kabila o wapi bafondaki association ya Refeco o ligi koloba regroupement de femmes congolaises kobanda année 2000 kino na 2002. Azali ko siéger comme député na kati ya ACLPT o wapi ezali assemblée constituante législative ya parlement ya transition. Nde a commis ensuite présidente ya Ligue des femmes, nde a commis présidente ya Ligue des femmes na parti ya PPRD, parti politique o ezalaki créé na 2002 et pa ya Joseph Kabila tango wana azalaki nano président. Na 2011 aye ko battre campagne législative na kati ya circonscription ya Kananga na kati ya ville o ye akolela. Élection ezalaki penza po na ye truqué depuis engagement politique na ye. Tchala Mwana azali moyembi nzembo ya succès pe ya banzembo politique o wapi eveya conscience patriotique ya bakinois pe ba congolais ebele. Indéfectible soutien na ye pa ya Joseph Kabila epesaki ye penza lolenge akokoma opposant na ngonga ya suka pona ba raison ya koboykote politique pe ba concert mosusu na dernière production scénique na ye na Paris na 2010. Mamu National o azalaki na début ya mandature ya régime Tshisekedi akomaki kozala trop critiqué pe asukaki pona ko arrondir ba angle na ye et pa wapi agardaki bolingo na ye et pa ya Joseph Kabila lokola moko ya président ya kala. Aeko bimisa nzembo na suka pona lokumu ya président Tshisekedi pona kolongola na kati ya mito ya ba congolais makambo o ezalaki kokanisa lolenge azali na conflit na régime en place. Dernière production ya artiste chanteuse Tchala Mwana ezalaki livré et pa ya artiste Peter Komondwa na lolenge ya slam. Na boye molimo ya moye minzemo monene pe artiste congolaise Tchala Mwana et pe malakimia pe ba congolais ba kobosa na yeso ki mokete. Wewe ni yaya kwetu kwa kupinga na mseleka. Jena kupa moyo chibamu cha muka chilimu shimu cha menu wakasumae. Jena kupa moyo chibamu cha muka chilimu shimu cha menu wakasumae. Eyebani deuxième rivière ya monene na kati ya province ya Kwango, rivière Wamba mai oye yebana na kati ya province ya Kwango pe na Kenge tolanda ndenge nini makambo esalamaka na kati ya ebale wana ba détail na élément oyo. Rivière Wamba oyo yebani tozali awa plus précisément na province ya Kwango et pai wapi tomemeli bino pona koyeba pe kotalisa grandeur ya rivière Wamba oyo ezali moko ya rivière na kati ya Afrique centrale oyo ezali affluent ya rivière Kwango, c'est-à-dire deuxième après na kati ya province ya Kwango, donc eza sous affluent ya fleuve Congo oyo eleki par Kasai. Ezoko servir frontière entre République démocratique du Congo na République d'Angola pona koleka na parallèle ya 8,5 degrés Celsius o eza confluence na kati ya rivière Kambondu.
et sengi koyeba que rivière Wamba o bozali komona eza deuxième rivière, c'est-à-dire na profondeur na grandeur nango na kati ya province ya Kwango, tozali plus précisément na ville ya Kenge. Ce qui est vraiment malgré tout Wamba, mais na Kwango. Kwango on dirait que vraiment rivière à moi monene, na simanango vraiment tokotia Wamba. Puisque tout le Kenge ezali na rivière au babengi Bakali vraiment ezana efficie penda lulenge penda Wamba ezali Kwango rivière ya monene après Kwango nde Wamba vraiment a vu moi à se situer penda bien par rapport na Bakali. Kasi na otali culture pe makambo elekaka na kati ya rivière oyo e sengeli kosimba que rivière o ne permetaka na ba pêcheur po na koloba mbisi kasi na ba riverain to pe ba bavani nzinga ya province oyo na pembeni tozali na village Wamba o ezali ko porter nom ya rivière oyo ndenge kaka bozali komona nde permetaka bango na kati ya rivière oyo pembeni na territoire ya Kwamut e pai wapi bateke bazali kasi esengaka ke bato bavandi na kati ya village Wamba basala ba commerce na bango to pe ba transport na bango ya babwatu po na komema biloko balonaka na ngambo kuna. Parmi babiloko wana ezali ba mosusu ba memaka banana misusu pe ba régime ya makemba pona kosite kaka wana e sengi to simba ke Congo eza monene na bibale minene ndenge kaka bozali komona bakoma komi pesela ba mwa pe motango o bango balingi banani wana ba bailleur ya bandako nini etali garantie locative. Est-ce que l'État a fixé montant pe ba mwa na o etali yango to na ba détail na élément oyo. Likambo ya garantie locative na ville province ya Kinshasa ekoma mama na problème na ndenge ya kusakana te ndenge kaka musicien moko ayemba soki olie otondi te komeka mosapite na mozindo po soki otamboli na kin oko remarquer que garantie locative ekoma ya ba 10 mois voire même 15 mois nzoka nde l'état congolais apesa mitindo que garantie locative esengeli ezala ya 3 mois kasi babaer baboya ko respecter mesure wana mutu na mutu asengaka garantie ndenge moko alingi donc population ezali konyo kwa makasi selon ba norme ya l'état ndenge alingi na République démocratique du Congo ezali 3 mois de garantie plus 1 mois ya commission ezali bongo ndenge ezali mais to sala constant na makambo oyo ya ba garantie locative ba bailleur ba propriétaire ya bandako ba respectaka 3 mois ya garantie locative soki ezaka ndako ya $1000 500 ou bien 800 ou bien au muke 400. L'État peut sa condition na garantie faut 3 mois faut ba respecter garantie ya locataire mais awa ça m'a sauté alobi que l'État atonga ndako te mtatonga ndako na ye alors tout ça boni soki l'État na biso aza makasi ameka ko bunda eloko wana po bato bazana bambongo te au moins aboké na client azwa ndako tantôt ndako ya $600 $500 $300 mais baer aza ko exiger garantie à 6 mois 8 mois 10 mois ça dépend baloba ke le tate atongaki ndako eza biso moko bakolo bandako nde totonga biso moko nde tokolinga yango biso pe tokomolanda oyo ya bango mais osalanga pasi nazotambola na baclient ebele na okende na client aponi ndako asepeli na ndako mais koma bayer azoyebisa ngai garantie na ngai eza 6 mois garantie na ngai eza 8 mois ezosala biso mingi pasi tokosenga na gouvernement ya congolais bapesa biso autorité ki kozala bayer atie ndako na ye 5 mois 6 mois eza na place balimeo oyo tokozana la police tobengi bayembala moko bakangi ekomi otie mutu ndako ya 120 bozo kabone commissionnaire katika ebo kabone mbongo na biso commission to kabone ngo katikati soki na ka 120 to ya 60 biso to valeur à 60.
yango tokosenga kaka na bakonzi baye bakotenir rigueur na phénomène oyo parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ezala yonde otongi ndaku, il faut toujours respecter loi ndenge kaka balobaka nil net au-dessus de la loi. En tout cas, ceux qui bobongisi ekosala eloko te. Dieu de la prise en charge, Nezali, titre un nouvel album et Sir Alice Ali Oako présenté en le 17 au na Léon Hotel, tout na ba détail na sport oyo. Shalom, c'est la votre maman Alice Ali. Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Ngongango et Betty pour l'album Nabiso, Dieu de la prise en charge. Samedi Oyo, le 17 décembre, à partir déjà il y a 12 heures. Adresse Ezali Kakamoko, Léon Hôtel, la boulevard du 30 juin, à 2 minutes, na immeuble Sozacom. Droit de participation, Ezali juste kaka $20, il y a pas mal. Avec $20, aux ana droit, il y a CD, aux ana droit, P aussi, il y a Flash. Où il peut permettre en tout cas au CPLA, au BINA. Ba numéro au moni ezali affiché na itanomoke benga biso tokoyeba na koyanola na mituna ngala za kozela yo esika deja ebongisa mipona yo oyei malamu. Oui, la réserve de l'Éternel. Nous allons dire avec la chorale Kosabolima Solo. Nzela e bebi makasi na saison oyo ya bamvula na avenue Ngiringiri tozali kuna na direction Elengesa tolanda ba détail na reportage oyo. Avenue Elengesa oyo ekabola commune ya Ngiringiri na commune ya Kalamu ezali ya kobeba makasi kaka ndenge bozali komona makadam ebukani circulation ya mituka ekomi pasi mai efandi na nzela esali poto awako bamvula ya makasi nanu te ebandi bongo soki bamvula ya makasi ebandi nzela oyo ekokoma ndenge nini soki opusani kote ya Pangunza kutu kote kuna koloba te botala bino mokonde pompe ezali neta malamu te ebongo na senango etondi fulu mupandi salite pe solo ezobima awa population bazali konyokwa makasi na nzela oyo soki chauffeur ezambala liboso oleka awa komeka na kisela te po okobebisa ba amortisseur pe ba pièce ya mituka lokola kinwa abukanaka te kote cop botala ba jeune oyo bakomisi na bango kote oyo shida donc mutuka soki elingi ekangama bango bakoya batindiki to pe poto okoki koleka te ofuti bakomema na mukongo to pe batie libaya oleki nzela oyo ekomi na eta oyo mpona nini bamoto ntango ezoleka bamituka minene si lelo tofota badepute awa badepute fo bayande basala bamisala bayeba façon mambo ekokende mais jusque là baolobelo te toyebi te tala bino mobomona mbula ebeti te mais bato baodinda uta basala so prince elengesa kuna bato baovivre bien mais biso koto na kalamu mpo elengesa ekangami na komi na kalamu omona siko kalamu koto tota en charge parce que moi ozouta likwa makala ezokitaka boye ezombuye biso makasi esalida batemps ebele banda ba 2000 je crois que ça fait 12 13 vous mettez plein fort pour la banzela solo ya moyen te nzela to comprendre te siko to mona derrière fachi to sepela nde misala to yoka yeke to sala mais misala baton ba sala musala lan lelo to lobby to yoka yeke mutakufi lolo yoka yeke mutabuka lokolo mutakoya kina mai bat ba mo kufa na ba pon des prix kala ti siko to mona musala ya malonga to mona te bo sala nzela pour na ko prévenir na ba embouteillage ezosama awa bakoki kosunga biso ata mwa kayas mwa ata goudron moko ya bongo babwaki biso pour latanda po basisa misala po bayebisi so abi po oyo bayo osimba ngo ti nzela ekosila me nzela ekosila mokolo nini toyebi nanu te date nango bapcc eleka. Office de route ekenda wapi, OVD bozali wapi, bozali komona ndenge nzela ezali ya kobeba to bozali komona te.
Côté oyo population bazali kolela makasi soki botrouvele bango solution nzela oyo elati elamba ya sika lokola banzela misusu population bakosepela oyo wapi pe ekosala eloko boyoki yo moto zali ko souffrir na bokono mingi maladie incurable ba cancer to pe hernie kimambango poza lobiko na yo epa ya Dr Jean-Claude. Mwana Congo, solution pona ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate, omitungisa malisusu te grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali mutoto ya Maniema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traiter ba maladie oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko. Bino ba oyo botungisami na maladie ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal. Bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisa malisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko. Bongo oyo etali hernie okende na yo te ba opere yo po bakisi ya bokoko oyo Dr Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal. Bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomitungisama te Dr Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga batu boka bino moko ndenge aexplikaki. Nga naza Dr Jean-Claude naza moto ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo eza ndenge bakoko batikeli biso molembo oyo nalingi nadokaye bino mpasi bakotungisa mingi na maladi ya bokoko. En tout cas, il y a un bosso. La scène est dans mon problème, il y a poison. Là, dans il y a est. En tout cas, poison, n'est que ça bino, on a minute. Là, on a soigné quand on journée moko. Là, on fait ce cas qui simba moko, au sangi, dans sondi. On a traité les sous cancer, libère, cancer des scales. On comprend. On a soigné les sans comprendre. On a soigné les sous prostate 3 jours. On a 3 jours en tout cas. Na soigné mbaso ebandeli na soigné yango journée moko so ekomi na pota osala kama batumikie esila. Welisa benga Dr Jean-Claude na numero oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Dr Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladi susu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga Dr Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladi ezali kosila. Oyoki wenze ya kikenda okondima te malgré hausse de prix na batango oyo ya bafete me kasi kuna biloko etekamaka na talo moke okozwa ide te tolanda badetail na reportage oyo.
sociale ya bakinois ekomi pasi makasi na oyo etali kolia biloko ezali ya komata na ndenge ya kosakana te nde na wenze ya Kinkenda awa na quartier Konluka na commune ya Ngaliema bateki bakoma na bango koteka biloko en détail, c'est-à-dire soso boyebi ke soso esomba makakaka ya mobimba kasi awa bakoma kokata morceau 500 kaka ndenge bozali komona mabumu makoso quiz awa ekata maka 500 na faut pas soko zano na 2000 osombi mwa 4 morceaux na yo okalingi pe olobi na lambi soso na lie musuni ya soso ezala bambisi ya kokauka tala ndenge bakangi yango mipiku na 200 francs na 300 francs awa soko zana 1000 francs okolia mbisi ya kokauka pe osepeli olie bio. Population bakomi kolela misusu bakomi koloba mboka ezokende wapi po eta oyo biloko ekomi kotekama en tout cas pardon tozali kokende na pauvreté malembe difficulté tozana ngo awa yango oyo mbongo mutu azala pena na mbongo ya kokoka po asombe eloko na ndenge koki eloko te bongo siko kotala mutu azana 3000 5000 azoluka eloko ya 500 eloko ya 200 eloko ya 300 moyen tosala autrement ezate il faut totia kaka pona gagner ne fisike ke na boma nazwa kaka ta muke mais place tozouta tosomba biloko très cher lisoko ke libongo ke machine biloko ezatana mais soki toye awa omoni ke lokola pe eza monoko moko bon tozokoka koteka te penza poso tocita lebele bakila bakosomba te mbongo eza te bamisusu baza possibilité te donc toloba toteka kilo mutu soka za mwa 2000 za mwa 3000 aya somi soso bakati azu mwa biloko bakati kati akekolia mwa batoso baza possibilité te. Gouvernement congolais en tout cas bobongisa social na oyo etali kolia peuple alia malamu asepela po balobaka ventre affamé n'a pas d'oreille. Awako mokonzi ya mboka alobaki le peuple d'abord kasi peuple bazo kemba bazo bénéficier te yango malobango ezalaki kaka slogan ya pamba po na terrain eloko moko ezosala mate na oyo etali social. Boyoki Basoin Mikili Natal Moke na ville province ya Kinshasa et ici est comment possible na nzela centre hospitalier de Dominique Lecoeur yo motoza na bokono topo lingi yeba nini le kaka na santé na yo kimambango na centre hospitalier Dominique Lecoeur. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie,
kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki sans totina pardon ezalaka nini pona ko vivre malamu kati na société tolanda Ariane Futila asali biso elema oyo. Musicien moko aloba pardon ezali kozongisa bondeko esika mbeba esalemaki relation elingaki kokatana pona pardon ezongi lisusu. Kasi lelo notion ya pardon ebunga na mitu ya batu okomona mutu asali mabe me pona kosenga pardon eza problème, voire même na nzela ozotambola na yo osentir ke mutu atuti yo otali epe akangi elongi abandi kokende toyebi te soki ba problème eleka na mitu ya batu to nini. Ezala pe na bandaku okomona yaya to leki asali muninga mabe papa to mama me pona kosenga pardon azokoka te. Ingi batu baotambola na nzela baza makambo ebele na mutu talaka misale ezate pase leki azotambola ba makambo ebele na mutu ata tuti mutu boy azoyeba ne moya osenga pardon te po aza makambo ebele mamuso oyebise papa tuti nga pe osenga pardon te a répondre ka mabe po ebini ake nanu azoyeba no esika azobandela te aoke oluka wapi ake oluka musala wapi akozwa no mbongo ndenge nini bana batika na ndaku mwasi atika na ndaku makambo ebele na mutu omoni eloko na ya pardon na bata oyo doke ekombo lekila na bato mususu parce que otambo même na nzela boyo omoni mabe mutu azosala olie a reconnaître mabe azosala donc azo reconnaître ngo parce que mabe vraiment efuluki mabe komi makasi. Bon normalement eloko na ya pardon ezo dépendre pe na ba famille. Eza famille par rapport na moto éducation azolanda na famille na ye. Soki ba parents na ye bazo conseiller bien, bazo pesa ye conseiller bien. Donc éducation ya mwana ezozala bien ata libanda. Kocha se ne kolobila soki amoni keloko na sala eza mabe. Kocha se ekolobila ke asali mabe. Oki o reconnaître keloko na sali mabe, asengi pardon soki asali soki amoni ke eloko asali eza mabe. Même makomi ya nzambe ezoloba ke pardon ezali nguya oyo ekangolaka tozala na habitude ya kosenga pardon ba parents to lakisa bana kosenga pardon ekozala malamu pona éducation na bango ezala pe yo chef soki osali mabe epa ya mwana musala esengeli kosenga pardon po pardon etalaka age rang social pete ezalaka nde réciproque. Boyoki ozalaka na posa ya kozwa succès planétaire ndeti kaka Michael Jackson yebake ekoma possible na nzela studio Liloba yo artiste musicien Kimambango na studio Liloba. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te
awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzokande enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Awande tosukisi magazine na biso mokoelo botika topesa merci na grande équipe rédactionnelle pe technique oye pesaki biso makoki akokoma na bandako na bino na caméra ya Torres Atibu na réalisation ya Francis Peta pe régie simamaki na Danda Cruz eloba yemoko maître Billy Maloua Cléophas nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre depuis Angola. Raphaël Mbango Mwanza pe Paola na bébé na bango Rafaela to pesibino bambote botika la malamu pe beboto ekoba o mabota na bino.